La minute où tu as affrontement et ça m'a cassé na SRP démocratique du Congo. Entre les rebelles, les rebelles, et ça bisoté. Il ne peut se vivre. Bisoté au garder la position de la mission. Na c'est le faire au bassin à Guinal. Mais la minute où tu as Wazalendo au Congolais, au bazar na front, placement de la FARDC, la première position. Balandi va M23 tout la mousse yaza. Lelo, toza prêt, totake one. Si qu'on ne s'est passé, passé une négociation par Batakabila. Ne outil koyoka parti mouya ya outil koyoka bisabango. Ancien président ya Zambie aye awate pour na la négociation, pour la médiation quelqu'un au président Félix n'a pas tout le monde pour qu'il y ait une transition. Il ne peut se vivre. Il est parti mouya à répondre. Et puis à l'obel makambu ya borne au Ouganda a déplacé. Yogi Tozolo surtout la mousse Yaza. Travailler pour l'intérêt général des peuples congolais. Maman Fifi Massou, il ne peut se vivre. Il faut sanctionner les députés pour voter ainsi. Gilles Monnier, qui sont pour diminuer le salaire, il y a des députés qui accès la bêtise. Est-ce que ça m'a député il ne peut se vivre. Tu as une information. La minute où tu as affrontement et ça m'a cassé na SRP démocratique du Congo. Entre les rebelles, les rebelles, et ça bisoté. Il ne peut se vivre. Bisoté au garder la position de la mission. C'est le faire au bassin à Guinal. Mais la minute où tu as Wazalendo au Congolais, au bazar na front, placement de la FARDC, la première position. Balandi va M23 tout la mousse yaza. Lobby et Zalaki de village récupéré. Il y a M23 au bazar Makasite. Tu veux FARDC récupéré. FARDC. Si l'on dit les gens à Benaba Bimanios, et ça Mindele ne Bazalaki na Simana. Mindele ne Bazalaki na Simana. Il peut se vivre. Les lots. Toza prêt, totake one. Si qu'on ne s'est passé, passé une négociation par Batakabila. Ne outil koyoka parti mouya ya outil koyoka bisabango. Ancien président ya Zambie aye awate pour na la négociation, pour la médiation quelqu'un au président Félix n'a pas tout le monde pour qu'il y ait une transition. Il ne peut se vivre. Il est parti mouya à répondre. Et puis à l'obel makambu ya borne au Ouganda a déplacé ma borne et continue dans le sol congolais. Il ne peut se vivre. Il y a un soda Ouganda, il y a un M23, il y a un cassité. Car les rebelles congolais ne sont pas bisono simité. Mais les commandos congolais, les autres, ils sécuriser Burundi Mobima. Et là, sécurisé, il y a des commandos congolais. Il ne peut se vivre. Martin Fayoulou et le Ronine Salier. À cause de la députée qui est bon postulé. Mais les autres, à la liste de députés, président, pas de ok, à cause de la députée, ils ont besoin d'accompagner, et comme nous avons il peut se vivre. Il y a des fausses qui tombent, professeur, il peut se vivre. Il est peut se vivre. On a des gueux. Il y a président, président, député. Moïse Katumbi, problème na ezani. Koti Kamikanda na seni c'est bien. Mais souka faut les kanakouko consonner. Ata la banane ba dossier na justice na l'état, banane ba problème bout. Koso ba Monica Muto a un problème liba. Na dossier congolité na mesa papa ne face à congolais maman na oko. Na poste auto benya République démocratique du Congo. Il peut se vivre. Anda no chité a décision zanini. Babula qui vital caméra ko kufa.
babulaki accident esalami ekozwa problème mwa makasi mais Vital Kamerhe abimi mobimba et puis a lancé abi koya na ye awa peuple congolais biso nyonso po toza na nsima Fatibe UDPS viva c'est-à-dire baye kocomprendre ke bakotisi na mbuyema moko boye il paraît que nayoki mama wana oyo afingaka mama Denise mama Marie akufi. Que son nom repose en tes os. UDPS viva. Viva. Nayoki. Il paraîtrait que maman wana akufi. UDPS viva. Viva. Il faut retambola na kobanga nja. Zambe. Ya boyete. Oui. UDPS viva. Viva. Na chité awa na tiki balinga musubabe. Merci. Société locale ya avion. Congo Airlines. Congo Airlines basombaka 4 appareils. Na 4 appareils, mibale ezalaki ya minene na mibale ezalaki ya mike oyo ebeba. Ekufaka kaka le même jour. Mais toke na société wana ti ekozwa faillite lelo société wana ekufi. Bavion eza lisusu te. Mais mokonzi ya mboka aprometaka bakongolais ke bakosomba 9 avions ya sika. Ekoya mpona eya kotombola lisusu kita na niveau ya société na biso oyo esengi mpona epermettre bakongolais bacircule na baprovince nyonso. Promesse wana ezwaki mwa temps bato balobi bapromesse ya Tshisekedi arealisaka yango te akosa biso akoya na bavion akosomba bavion ti lelo tomona bavion te. Mais nazoyebisa bino bandeko na nga lelo lobi avant-hier toloba po tokóma na ntongo ya lobi eleki touti déjà kozwa 2 avions ya sika par rapport ya 2 avions ya sika ya minene 5 avions eza na nzela ezokoya po eya kosala lokola 7 appareil na 7 appareil wana nde yango ekotombola sikoyo mpona bapopulation congolais basimba bawana kovoyage na ndenge moko ya kimia. Mais biso tosengi boye tolingi te bavio wana eya susu na société ya Congo Airlines parce que biso toza baanglais te. Congo Airlines eza langue moko anglais. Alors biso tosengi bakreele biso nouveau société ya sika oyo déjà bavio wana lere ezoya ezala bavio ya Air Congo. Air Congo Fati Beton. Très bien. Parce que owana eza ya biso moko. Congo Airlines wana ezalaki problème bavio ya makambo ebele kote oyo Matata Mponi aza na kati kote oyo Kabila aza na kati kote oyo Kagame aza na kati de société moko ezalaki na désordre. Alors yango wana tokoki kosoutenir yango te maanaam tocréer ya biso moko nde tozalaki na Air Saïd tozongisa Air Congo. UDPS viva mpona koavancer toyebi ke ndeko na biso oyo nani Moïse bakendeki koluka badossier tomoni lobi balobi badossier ye tomoni Olivier Kamita tokoya mesala komema bamaleti aye na bamaleti na ye dossier eye bakotisi badossier na bango na seni. Mais tobosana te ndenge toza boye seni aza wana mpona kozwa badossier mais seni aza wana te mpona kozwa décision ya suka na bakandida nyonso oyo baye komona baza bakandida na présidence. Soki seni asisi bamakambo na ye nyonso akozwa badossier asili na cour kuna na cour sikoyo babandi kotala identité ya moko na moko sikoyo bakomona ke papa abotamaki na Israel. Papa oyo tozomona deja awawa ne italien kote mususu juif kote mususu muyuda sikoyo yo bakoretenir yo comme président ndenge nini. Alors papa tala nano eloko asali ye moko efalaki aya po tomoni bakandida nyonso bake na seni baye mais comme na tour na ye tomoni baolivier Kamita tule bazomema maleti mais yaka yo moko te papa pourquoi okimi muyuda idangente viva toye mpona ka ya mese Fayulu Madidi Fayulu amoni ke nde makambo ekeili ngai nakozanga te malamu fona kota kaka comme ça même nazwi na nga te mpona kozwa na nga te mais naluka ta mokonzi ya mboka ntango kotala biso basie président e basie candidat tokota ta quelque part naluka moyen place na kodiembela mpona banazwa mbongo. Mais entre temps bato na ye baza pembeni babike mais yo ozokende bongo biso totika libanda ndenge nini
ayebisi bango ke nazokende pa ya movie Sassou Nguesso ake koprendre pa Sassou Nguesso ayebisa mokonzi ya mboka bapermettre ye na badepute na ye provincial na national na babourgmestre bakota sikoyo kuna place alingai kolela mais président même ayebisi Sassou Nguesso ndenge ake koekolela pa Sassou akoyebisa mokonzi ya mboka me makambo aseni etali mokonzi ya mboka te makambo aseni eza problème ya papa Kadima ye moto aza na makambo nyonso tout ça lobaki déjà ke côté etali badepute esito clôture eza déjà clos problème etikali bakandidat président nde tozo koyamba toyambi yo na bopoto yo yaka kota ndomoni bakandidat ebele bakomi ya 10 namona mpe lobi pasteur na biso Ngalas ye mpe alobi aye kotika candidature na ye mpo nzambe alakisi ye ke aya mpo adirige mboka oyo mpoyi te papa oza mosala nzambe mutu na mutu aza na baambition na ye tobeteli yo maboko me boyeba ke place monde boye eza monde ya boye donc nasepelaki mpe na yo malgré ke alobaki ke ngai naza na commentaire akoloba te nga na ye kotika candidature na nga parce que awa na seni nyonso ezali malamu ke le meilleur gagne en tout cas wana nde eloko ya malamu nasepelaki na ye mpona koshite en tout cas na félicité mama na biso Fifi Masuka mama Fifi Masuka en tout cas félicitations parce que depuis akoma na poste wana ya gouverneur makambo asali na Lualaba en tout cas gouverneur moko te na Congo asala yango depuis Congo ebanda mama wana atongi Lualaba na ndenge moko en tout cas tu faut féliciter ye nyonso tu wana parce que nini volonté na ye ya kosala yango mokonzi ya mboka amonaki ke no fo nabenda mama oyo pembeni na ngai parce que koya pembeni ya mokonzi ya mboka mama oyo akokisi oyo nyonso tu mokonzi azalaki nango besoin po Lualaba ekoma lelo ndenge eza lelo. En tout cas, félicitations, Maman Fifi Masuka continue à mosala ndenge wana. Toyebi ke tozokende na deuxième mandat. Parfois là tokoma na deuxième mandat mokonzi akoluka akobongisela place ya malamu. Oyo kolongwa na gouverneur, parfois comme ministre, moko boye songolo na place ya munene. Félicitations par bike mutu asaka mosala malamu pe ye wana bapambolaka ye. Bapambolaka ye babakiselaka ye lisusu oyo ezangi mpo asala lisusu malamu. Merci. Nasuki Awa, numéro 081 40 45 45 9. Merci. Tant comme les autres, ma nyoso, tout va raisonner ma bé oya sala. Ye pona nini? Ye, la yo ta sala ba sala alemo kangaye. Alors Kabila zoni ngabilo ko wala. Ba to bazoni ngoko tsa Kabila. Ye moko ba lobaka ke Kabila zo lobaka la nini. Si boyo ka ye. Aloba te pona nini parce que ayebi. Il de fait c'est viva. Na makambetali ba candidat oyo ba yi ba koti ba eza mabete to za la démocratie to zo sepela parce que baba na ko déclarer inclusivité élection oyo eza inclusivité le loyo to za déjà au delà il y a 10 candidats président de la République donc elle a qui c'est déjà que donc liberté ya ngoyo inclusivité ya ngoyo oh songi eza lisusu te parce que ba oyo baboya bela makambo ya ba candidat to bano détailler bango à partir ya lobby to bano ko expliquer candidat na place pena oyo e ko sala ke ba voter été to bano ko expliquer ngo population moko la moko mais sikoyo pona kenela lo mango na ya na likambo nga na yeli awa eza likambo tel insécurité na ville ya Kinshasa likambo yo ezali danger public permanent. ezali danger moko bomba retardé. Aussi longtemps que bazotika kuluna oyo ezosala bavanti. Batu bandoki oyo baza capable ya kokende kosala mobilisation na bakuluna pour pesa bango mbongo pour saboter l'élection. Il de pèse viva. Viva. Tozo comprendre que la police effectif il y a la police 60% baza na ba détachement. Il de pèse viva. Voyez bango que ceux qui ba policier baza 10 000. 6 000 baza na détachement. Bakengela ba individu. 4 000 ndia baza na service. Population l'équipe munene, batu ba l'équipe belé, moyen ba sécuriser bango ezate. IHP o ezana na zo.
wana nde général wana tozolo parce que la général Amoud oyo azali inspecteur général à la police. Comment ça fait-il que la police faut batona na ba détachement? Au comment la ministre moko azana atana 25 policiers. Bana na ye na ba policier l'école. Moi si na ye na ba policier na wenze. Ye moko na cortège ba policier. Sikoyo ba policier wana au juste ba eka pa bakengela ka bino ba individu. Policier azali pour la peuple na biloko na ye. Mais comment se fait-il que la police et tout batoni na ba détachement? Ça fait très mal. Notre combattant à 4 ministre intérieur Peter Kazat. La police est à la mamboko na yo. Yonde oza numéro 1 patron ya la police. Donc patron ya sécurité. C'est ça yo. Biso ba combattant motema na biso c'est pas na yo. Donc avec yo vision na biso kokokisa et kokokisama. Siko tala na likambo. Comment ça fait-il que Kuluna azana makala azo sala rage. Kuluna azana selemba azo sala rage. Kuluna azana mbinza azo sala na moment moko. Et puis ba Kuluna ba comme ça la même pour contrôler mitukati na moyi. Kuluna na téléphone. Oui. Viva peste, viva. Viva. Kuluna azo contrôler mutuka. A comme le agent renseignement. Ah. Et où ta wa biloko. Bat basala Kuluna, ils ba Francis Kalombo. Oui, là. Viva peste, viva. Viva. Bat basala Kuluna, ça staff wana za mususu aya déjà pas la biso mona le bakombone awe zaki azana ino sacré mais basala Kuluna uta Rwanda biso awa na Kinshasa biso tabana biso taba kinwa Kinshasa zalaki awa soko moni mutalo sala kiyaka sala mo ye moko abana saki yanke deux personnes te au moins la pomba ya quartier batutu babanga ye mais lelo et comment ba petit basangani yango to lobi boye. L'armée est la mère de discipline. Il a fait ce FIFA. Petit wana, oh non, ça va dépasser déjà 18 ans. Oh bah ça la Kuluna. Bon si bango, bon tinda bango l'armée. Bah que nous ça la formation, bah koko ma basoda, bah koko tana mulongo ya discipline. Bah vient la personne ça va pomba ya kala. Bah parler la bango bah non mais ma bango l'armée. Vous avez vu monsieur bah que na garde civile. Tant que vous avez comme un respect. On a dit que vous éducation na armée ils ont la mulongo. Même les petits bakuluna ceux qui suivent bango bakela bango l'armée. Bango nyos baza combien? Président tu sais la biso nani tous na fier ya kozana 40 000 soldats. Oh mais déjà bazo se préparer. Bongo ceux qui va récupérer sous ba pétrole ata 40 000 sous. Bongo te armée comme ta puissance. Olé to tika bango la présidence, c'est ce qui avait fait que le chef de l'État a se déplacé pour que la Chine, pour que Nyonso ait un ordre. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons que la moukwa tombolo ba eloge plutôt ebisié. Batuloko la Gilles Alingeti et Sengeli na mandat mibale qu'il soit reconduit. Parce que Sali Moussala na ye malamu. Ndekolangai politique qui est commis elengi. Toyebisaka biso boye. Il faut yoza la nesengo yo oza awa. Vous savez, Nelson Mandela a parmi les piliers na kati Afrique. Mais tant qu'il y a ça la médiation, il y a Kabila. Là, Mobutu, il avait échoué. Mais Bitumbe Zalaki na Tchad, Bazu président Oyo Tongaka, Congolo Sotongaye. Et Indi na Tchad, Babi Moutarosi, Lissagero et Zara, président Félix. Il est allé là-bas, à côté de Kimia na Katia Tchad, pour vous dire que c'est un homme grand. Oyo so sous-estimé. Moukonzambo Kake la tribune des Nations Unies à faire face à la communauté internationale. Et puis à quel plus loin à quoi imposer Bango. Minerai à peuple congolais et Robimalisou sous Britité. Qui m'a touché? Le chef de l'État ici Bango et Robimalisou sous Britité. Si tu as besoin, il y a quoi que ça là awa. Oye awa parce qu'il y a des usines de Zofongwama. Oye Batoubaye Bidé. Boye awa, bosali raffinerie awa, tout cela est quoi? Objectif à Moukonzambo Kalobaki, naza na vision ya ko industrialiser République démocratique du Congo. Voilà pourquoi zo senga, ceux qui ont besoin de minerai, oye awa, osali usine awa,
nyonso wana permettre le peuple congolais bakota na kati ya misala. Le chef de l'État ake na Kolwezi ayebisi bango est-ce que boyebi ke réserve ya coltan ezalaka na chute Lubaya. Réserve mondiale ya coltan ezalaka na chute Lubaya. Alobi ayebisi bango mikolo ezali koya kokonfie lisusu oh ya na capitalité parce que notre chef de l'État a une vision bato ebele bazali ko comprendre en côté. Voilà pourquoi Tolobaki, si on peut parler de la politique, on coupe ça, les informations. On ne peut jamais parler des infrastructures ici. Le chef de l'État a Talissi Mokili Mobimba que je suis un Congolais d'origine, de père et de mère. Moka oh soki ngai na construire en côté, muta reconstruire en go nzala te. Toké pan de Konabiso Ngalas, le pasteur Ngalas a vu 65 millions, 65 000 dollars à quel côté la candidature na Seni. On n'en disconvient pas. Mais tout est non en prison. Il y a des gens qui souffrent en prison. Mongo et votre maison peut s'en offrande. Tu peux aller aider les gens en prison. Mais tu veux te battre avec. Vous savez que les gens souffrent. Parmi les donateurs en prison, si un musicien profane a reconnaître que ça est la batubola pour la prison, yo musali na nzambe 65 000 dollars. Ok, tika la seni. Wana nini badimi na bafandi ya bana ya nzambe. Et puis, Ozoluka Bundisa, institution divine. Toemi Sarabino, le pouvoir de notre président Félix Antoine Tshisekedi, c'est une institution divine. Et Zalagi Akola Kola Mukate, c'est Dieu qui lui a mandaté, c'est Dieu qui lui a donné la mission. Parce que Zamba Yokaki Kolela Congolais, alors cette fois-ci, les Congolais ne souffriront pas. Amen. Je parle de la spiritualité et de physique. Spiritualité pour la Kita. Les Américains, ils sont allés voir les rabbins juifs parce qu'ils travaillent avec les rabbins juifs. Le service le plus secret, le service le plus effrayant au monde, c'est Mossad. Mossad est juif. Donc les Israéliens les Américains sont allés voir les Juifs. On a besoin de conquérir le monde. Les Juifs, les Américains, vous devez chercher où se trouve le corps d'Adam. Nous autres, Adam, nous cérémonie pour contrôler le monde. Selon la pensée américaine, mais lorsqu'ils sont allés là-bas, il y a eu une tempête Salemaka. Or, Bible là où sera le corps, les aigles et les vautours se battront. Amen. Sikoyo, quand vous avez commis une tempête Salami Makasi, vous allez se ressaisir. Voilà pourquoi vous avez pour Saddam. Vous savez que Saddam a une arme nucléaire, or que l'Irak a une arme nucléaire. Voilà pourquoi si vous allez dans la Bible, Joseph a Sakaba en Israël. Je sais qu'un jour Dieu vous visitera. Amen. Ceux qui va visiter Bino, Bobi en Égypte, Namikou Anangabotika Yangote. Pour vous dire ceci, Mikou Ayamutu, et ça significatif. Il fallait que le président Félix Aya, pour tout ça la Messi à Mobutu, pour déterrer les corps qui se trouvaient là-bas à Maroc. Vous savez qu'après la messe, le lendemain, séisme Salamine à Maroc, pour vous dire qu'on avait déterré le corps de Mobutu. Ce que nous subissons, c'est la résurrection des morts. Les Congolais, Koufaki. Mais nous subissons maintenant la résurrection des morts. Et pas le président Félix Antoine Tshisekedi Tilo. On est retombé dans mon compte. Nous devons être conscients. Nous devons être conscients.
L'arc-en-ciel possède 3 couleurs. Rouge, jaune, bleu. La République démocratique du Congo possède 3 couleurs. Rouge, jaune, bleu. Vous savez notre totem actuellement, et ça léopard. Amen. Voilà pourquoi pour mon chef de l'État, mis léopard. Tous les pays, ça a le totem. Sauf que pas les noirs, ils ont un serpent. Sauf que pas les américains, ils utilisent un aigle. Même dans les antiquités, ils ont utilisé aigle et pas romain. Pour vous dire, notre pouvoir, ils ont vendu sur le pouvoir ancestral. Le pouvoir en abyss sur le pouvoir ancestral. Les Russes vont confirmer que le code. Quand vous avez matin en ligne, vous avez la planète Terre, ils ont mis des mondes. Miraille ya Chine na fleuve Zaïre à l'époque. Et dans le cadre de fleuve Zaïre, vous avez comme Elonga Kimbangu. Pour vous dire, on a réuni tous les pouvoirs. Cette fois-ci, le monde sera dirigé par la République démocratique du Congo.